Bonjour bandeko, soyez les bienvenus dans la chaîne Maman Lydie. Le long on a ça la vidéo mon quoi mon qui déjà on a qui n'a pas on va produire les kaki les bottes na biso les na perdre qui moi nangai déjà 2 mois yango yo mwana si akufa ki le 6 octobre après tout ki le 4 novembre ça fait déjà 2 mois dans les 6 yo. Merci beaucoup na bandeko nyonso na soutien na bino ebele vraiment ba misusu kutu ba benganga numéro na mususu wana ya YouTube comme un problème si na yamba ba misusu na yamba ite comme un problème ba misusu to solo na bango vraiment merci na ba soutien na bino de vous soutenir nga bobengi à tout moment bozo benganga merci vraiment na ba youtubers misusu ba bengaki dikina merci vraiment na soutien na yo dikina TV iget na Allemagne et Viroma TV. Merci beaucoup. Maman Irene Masiandoki. Merci beaucoup. Maman Mimi Kaka. Merci. Maman Serge. Merci beaucoup. Maman Moseka. Votre TV. Maman Yolande. Batouadake Bele. Babengaki. Bele vraiment. Maman Kimia Sarah. YouTubeuse pe merci beaucoup na ba soutien na bino ba na ko benga na bino tout monde ko benga na ba abonné bele ba benga kinge bele ba JDT abenga parce que chaque jour donc bazaki bele voilà tanga nyoso ezate ba mabina Mirabuka bazé bele vraiment merci na ba soutien na bino na ebike ezaki moment moko très difficile penza eza pasi na botaki na 7 mois na botaki avant na 7 mois après moi na hôpital na kindaku na kenda presque chaque jour moi na sala ki 3 mois et demi na hôpital na kenda chaque jour fona bena mabel na ndaku na bena pe na hôpital chaque jour donc moi na koseki 2 mois na hôpital moi na d'ailleurs même munene na na 3 kg 200 kola da munene bon ba sala l'opération na libanda mutema na ye wani kanga ma ito sala l'opération ya onde causer ba problème ni surtout causer un problème surtout après opération dengue causer un problème surtout wana donc ezaki facilité ezaki moment moko ezaki benza très difficile na famille na bana na dadi ezaki pasi nzambe kaka moto obateli pour déjà eza pasi oboti déjà na moi pasi moi 6 mois ba complications ezalaki ya on a botaki avant en plus na botaki pe na césarienne mbali boso na bota na césarienne eza facilité za mbali boso bana nyos na bota normal mbali na bota na césarienne qui facilité bandeko mais to baka boye le bala na circonstance nyos to komisa nzambe apesa biso pa azui apesa biso azui tozo ba chrétien ce qui te comme koloba pourquoi donc être comme ko juger nzambe eza facilité ce qui les sikana no leki on to yeba te mais ce ko leki sika wana ndo kuyeba te mezamba liboso siko pe ndenge komi merci na Seigneur Jésus Christ Nazareth merci bande konyoso pour na soutien na bino pour le message na bino pour na appel na bino batu ba bengi partout bengi na ba abonné partout bo benyenga merci vraiment yango na sala ki moi vidéo oyo na expliquer makamde moi mokie batu na mona belaki nini basaki opération babaki libanda mutema ne kanga makite normalement so yimona botami kanga yango moko me ba nso bote pe mature kanga makato après 9 mois ba cheka ki kanga tie ba kanga ki yango ba onje ba sala ki yango mbangu quoi
basalaki omba fa bazela nanu mwana me yoyebi soki bango badoto badeside ndenge makambo yango ndenge ezalaka yango ndenge makambo elekaki me nzambe azwa lokumu toza bana nzambe toza eloko mosusu asala te nalingi bino mingi mama Lidi na famille mobimba na papa Sido na famille mobimba tosengi ba merci na basuti na bino na bapeli na bino na nyonso merci bisous dimanche lamu na bandeko nyonso nzambe alola abatela bino aprotéger bino kombo na Yesu merci bye.